kudiama manela mudalibana mwana kati maluba oyo mazali maluba na Nzambe solo. Amen bota. Amen bota. Maluba oyo mazali maluba na Nzambe solo. Tuli ya limashalilo ina mkana Yakobo ou Jacques. Jacques chapitre 1er verset 26. Tutani na kumole sumasia na nasala. Soko moto moko akanji eti ajara moto na kosambula de ekokanga lolo na yete kasi apoje bisaka motema na ye. Nosamo na moto yango ezali bamba. Amen bota. Amen. Tusogeli pona boki malamu. Tulia dimanche lelo na mkana Yakobo to Jacques. Jacques chapitre 1er verset 26. Tutani na kumole sumasia na nasala. Amen. Soko moto moko akanji ete ajali moto na kosambela de akokanga molemo na yite kasi akojimbisa motema na ye. Nosamo na moto yango ezali bamba. Amen bota. Amen. Amen bota. Amen. La prédication de ce dimanche est tirée dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er verset 26. Nous lisons les Écritures saintes par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en triomphant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Nous réalisons Jacques chapitre 1er verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Hein?